Na autant que combo te ba musicien parce que ba musicien beaucoup na biso baza musicien moko baza très compliqué, baza très drôle. Mais papa Simaro a luka ba musicien belé surtout na biso na clan na biso wenge a luka batu. Mais batu balinga te. Signe wana. Oto tikala bango ya ba wela ba mapango ba wela basi ba wela makambo belé belé. To tikala na batu te opena bazali ba encadrer pena ya solo donc na éviter sur na 100% de dans moins 20. 20 ans na tanga ta komi balé misa tout. Pourquoi moteur mabe na moteur ma ko wela matériel et l'équipe tellement mingi allez moyen batu bazo place mais makamu si o ba vie ba sali eza makamu si moko ya koloba ke biso ba oyo to ça l'effort ya kolata po to soka maele dans l'ensemble to soka maele po on dirait biso awa na makamu musique to beta lelo surtout ko banana quartier latin tinase eza la musique moko on dirait za la tongo etani bon ko ba problème pa ni ko bima non non. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe. Dans cette émission, aujourd'hui, on va parler Nakumu Mandachon, c'est lui qui est resté comme leader de Bana OK. Donc, à Saline a interview, à Saline a émission, mais bisoufflement lelo, tout le monde pourquoi un peu corps réseau, mais là, préparatif nango, nizo kendele parce que un de ces quatre matins tu es que Kondo Papa Lutumba a comme na biso na Kisasa, barolela ndenge nini parce que tu es que banakin to bana ya Congo barana moi ba polémique mo ya différence ya ba matanga ya bato te wana balela kan koleka o wana o mais to koyeba ba préparatif nango ndenge nini ezali na mpanzi na ngai nazana Freddy Akimbe Dolea na pesio mbote place ozali. Ouais, mbote na o Matika Songo. To ça déjà na Kumu Manda chante. Bonjour Kumu. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Évolution qui n'est par rapport à matanga papa. Ouais, ils ont bien. Matanga papa Simaro, ils ont matanga au l'état izwaki au gouvernement ya mboka izwaki à 100%. Ils ont bien mais oui programme à gouvernement ils a programme moko il y a programme ya mboka mobimba il y a programme au Sarana parce que mboka tondi pe makama belé ba programme belé bazo organiser bien d'une main pour la ba pesa place na parce que gouvernement mobimba lobi en tout cas faut pas se pesa Simaro ali musicien ou sali mbula ebelé na mboka sali musale be na mboka à respecter pe l'état mingi boyebi bien avant zongi samolimo pa nzambe na 80 ans na yaka na utika même guitare na pas président honoraire de mboka donc ils a azaki muta servir l'état mingi respect à l'état wana ndé 5 l'état pe sala hommage wana na ba discipline belé voilà à ça hommage dans la discipline belé to que baptême ya Papa Lutumba eza un peu différent na baptême o ekoma lelo to ata baptême to zongi ata ba grand calé ba nini eza moi différent mais Papa Lutumba ozwa ki temps vraiment oyo moto atikalaki na ye mingi kozala na ye kolia na ye oyo moko lobaka tolinga na kaka te ntango moto akufi toyeba kozala na yebi ke eloko moko boye olobela Kamo Lopez que je salue na matanga Didier Lacoste olobaka ne mpe kaka boye toyaka kaka te tomonana na bamatanga toyaka kaka te tomonana boye lelo Papa Lutumba ne plus banzembo wana bateme wana tozo regretter motu ekei to tozo regretter savoir faire ndeke. Oui, au moins savoir-faire est na mutu, donc mutu pekei, savoir-faire ekei, mais mutu pekei. Mais savoir-faire ekei nyonso penate parce que les loba musique bande ko nyonso biso so beta o. En tout cas musique est mingi, ok jazz mais mingi guitare Simaro. Voilà. Entre autres. Moi on a fait le go la beta kaka musique ya tout ce ko yoko ka fait Simaro. Fali ko lobate dans bande ko nyonso les rois de la rumba ko to benga karma pa. Yeko tasanga sa bloc a vérité. Donc savoir-faire ekei. Savoir-faire, oui, Moutou est qui parce que Moutou n'a pas de savoir, il y a de savoir-faire, mais matière n'a pas, ils allaient tikali, surtout qu'à penser qu'ils même, que ça, les Cambodges, salamate,
ya kokamata kopesa biso groupe to ko gérer yango lisusu na epesa malamu parce que eloko papa Simaro sala bat bakonda ko mona ngo sana bandeko na ye ba Congo bat bakonda ko mona ngo sana na ba musicien ou ba beta musique ya boki jazz mais aki ko Alain ya moko beta na wenge donc pour moi vision na ye en tout cas savoir faire ya ki makasi pe mutu na ye bena na place parce que une année de salle na makambo ko beta ya ko beta banzembo ya oki jazz parce que il y a le bagage na manda beta banzembo pa oki jazz parce que ngam na beta ngo mingi mais nyonso nga na sala pe contrôler ngo obeta rapango mais baza bato obeta la bravo baza bato ko komisa baza bato ko honorer ndenge mboka ningo ko pesa honneur en tout cas honneur est à la 100% parce que vraiment matière na mutu ezalaki honneur est à la 100%. Lelo na katika ya banzembo wana lelo papa Lutumba ne plus tant banda ozana ba réserve verticalité ba thème mususu akomaki mayembi na noté oyo nayokaki ngai na tiraki vraiment attention te mais nayokaki que abandaki koloka fali popa atikela quelque chant oyo apesa yema mona qui était réserve papa Lutumba eza na studio to eza surécrit na otanga ba kombo te ba musicien parce que ba musicien boka na biso baza ba musicien moko baza très compliqué baza très drôle mais papa Simaro alukaki ba musicien belé surtout na biso na clan na biso wenge aluka batu mais batu balinga te tu vas lingater na ebite sur sens ni ba lingaki te na ebite mais bande komi balé misa tout pas luka ki bango ba compliqué bon oyo ba luka ki a salaki bipale azanga ki matière parce que les autres hôtels na makamna biso ba wenge beto keleka na ba quartier latin nzembo Simaro sali nzembo ko lobate ko ponga na beta Bercy na beta Olympia na beta Zenith et d'ailleurs honneur ba osa papa Simaro est-ce que yo muto beta ki ba Zenith na ba Olympia na ba Bercy ba ko pesa honneur ngo. Pourquoi? Parce que bango batambo simboka bien batambo simboka na musala ya musique un point barre et puis musique bango babeta ki ezaki na lokoso penate po comme atonganda ko na mon frère batonganda ko na ipen musique bango babeta ki ezaki na éducation ezaki na éducation ngo moninga tana yoka ba pasteur balobaka o batambo kili ba pasteur anengo fo nzambe a pinir bango parce que papa Simaro dans l'ensemble na tout sur na âge mon na bino benga na za na mon ko na bino na bandi mais dans l'ensemble vie toujours quand même konyoso sambela kae na tanga poko liboso ya kolala atei mateya nyoso presque mais est-ce que mutandengo na yosko pasteur soi-disant pasteur totel msalelo papa Simaro be totel mso pasteur moko songo no pagala na banzi ba yanga ba papa Simaro mingi et bokolo bango makamsu mais na miso nzambe za clair donc d'où nani expliquer que papa Simaro azaki bibliothèque azaki biblia azaki musala nzambe et je pense na mo ya lelo démarche oyo batchaka ba musicien ko tchaka ba musicien kaka batamokili bato ndenge on a faut ba cesser parce que biso na bango to batamokili mais tamboli na esaleli fais ala eloko moko digne devant Nzambe quoi ya dit que pesa pas une chose voilà oui Kasongo Mati nani na tunara kumumanda chante moi question moko ka ninga lobiki non ba musicien bazara compliqué ba musicien kaka ya Congo kaka ya Congo omoni zonga 25 ans passé 30 ans passé oui bakoswana ezalaki bato baswanaka bato basalaka bapolémique bani mais ozomona dans l'ensemble bamise bakosa bafeaturing bayembaka esika bachanteur bakutani yayoka bisika baangelo bakutani mais lelo nayebi te soki molimo ya fétiche obe molimo ya banganga moto ozomona division c'est-à-dire ozomona banaka olamuka na ntongo boko oyema na songo no mpakala soki oye kuna akomi kaka na barrière oyo ko bebisa succès nanga oyo ko diembela na succès nanga non nga na bon musicien na bon chanteur na pays na beta tolote mais na koza na barrière ndenge wana te tous les arrières yango et bon musique na biso et puis so talibi bango catégorie na bango za catégorie bato yo akena poto ko beta na salle boye bata côté musu balandi mais nga moko na ko beta ka kuna même pas na kombo papa Simaro moko na ko beta ka kuna mo na osangisa congolais nyos mais bango ba côté division mabe donc bango moko na ba wenge mususu babongisa division na bakotaki na bakongolais parce que lelo oui combattant sili mais ba division bokotaki na ba foyer batu ba division bokoti na ba batu bokabola ba membre makamebele bele donc ba démarche beleza nanu ya osala sikoyo par rapport à division par rapport à ya ba division ndenge olobi wana ndenge na comprendre division ekotiti na organisation ya matanga ya papa Lutumba nani oyo azali
comme chargé ya organisation ya matanga mususu bazoloba Paulin Mukendi mususu bazoloba président Verki siko toyeba nanu mpona éclaircissement ya makambo wana mais oyebi que Verki ça congolais aza papa na biso aza grand mécène ya musique na mboko lokola papa na biso simara totika biso kamata micro kono tuna tuna micro question ndenge na pana na yo zaka quand même moko ya bango non ya munene non tamususu nde ozoko ko loba makambo wana kasi nde eloko mama tiala mwana bike tozokimaka bino na biloko ya bakutu tuna eloko eza juste parce que na répondre eloko faut tuna Verkis faut tuna Paulin baza bacongolais baza bafrère na yo lokola nga mais tala ozoloka somo na bango donc nga nde mobobo ya kotuna baquestion ndenge oui l'organisation est bonne l'état moto azwi yango soki biloko baattribution ya baposte bani biloko ezangaka na bino ezangaka te donc aponi te ke non musicien yo ne mtotie na charge bo bien journaliste yo mtotie bo rien yemo mtazwi gouvernement azwi makambo me baespere bayali pourquoi biso toya mpona kofanda ensemble na baespere loka basusi kasi bayali awa baministère ya mboka yali awa mpona kotya makambo na place et non que l'état ezwi bongo ezopona bato non baespere bayali ka baespere yango komona bango mpe elobi na moto mosusu mais liwe ezali mpona moto nyonso moi baespere bayali aka komona bango mpe na ka ya moto mosusu eyali mpo bango bayebaka baorganisation ndenge elekaka comment ordre moko ezalaka comment discipline moko ezalaka mais sinon ya kolobaki yo division ekoti nga pena nalingi nayebisa bino Matika Songo za moto na ngai na Fredi nayebisa bino ke bato na ngai na kota biloko wana te ya kolobaki yo kingane papa simaro ya monene biso na bino topesa ye baplace na ye tokunda avec beaucoup d'honneur et je pense que vous en avenir moko ya malamu. Merci beaucoup. Je voulais parler, je viens, nous avons deux questions. Ils ont moi relais na habité sur une ensemble sango na habi président aux arama maïle mingi comprendre ngai karo ya mbola ngai yango na uti Kasangulu na zonaki balaksinga place moko boye na makadam wana na station mon otanga kombote ils na pancarte moko wana pancarte wana ekoyaki le 29 il y a un mois passé jour papa le Tumba akufa jour yango tovanda na bafredi ya kimbe tobanda kolia mayebo mbule bando beta kake moko e beta jour wana ya le 29 tolamuka na tongo le 30 babiso papa le Tumba akufi tozongi na kati ya nzembo aloba moko na kokufa kake kobeta na kokufa kake kobeta chichachima olobela kanga maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monima moi je pense que lelo na moi ya lelo nalingai na sisa ma président na moi ya lelo na komisa kaka nde président lobi kake beti basali monima bapa bazoya kotala tozonga na idée ya papa oyo mbaloba ka kokufa na scène papa le Tumba pas aki prophète ya makambo na yango kaka au sale le côté ça comment na question na merci Matika Songo yango kaka oyo tuni wana na yebisi yoke na moi ya lelo nga na yo etanke ba congolais yo journaliste nga artiste est-ce que tout ça na bato ndenge na suba kokufa akufi pe lobi asa alobaki likamo pe salami c'est déjà difficile parce que bato malam baza na souté bato belé bakei oyo bakena biloko nyonso yo moko lobi nga papa oyo balobaki e salami papa simaro lobaki bato zo ko blague salami mais nga na bino ndenge toza na kotuna no question de bino mfoto na question maintenant na tika sur na signe wana oto tika na bango ya bato bawela ba mapangu bawela basi bawela makambo belé tout tika na bato te o pena bazali bancadrer pena ya solo donc na éviter sur na 100% to na moins 20 on na tanga ta komi balé misa tout pourquoi moteur mabe na motema ya kowela matériel il est tellement mingi ale moyen bato bazwa place mais makamusi o ba vie basali eza makamusi moko ya kolobaki biso ba oyo to sala effort ya kolata poso na bango ezaki poso moko ya éducation poso na bango ezaki poso moko ya ko défendre le pays valablement quoi et surtout tali ba vie simaro ba respecter l'état oyo ti na suka omoni donc eloko lobi wana ndeko nanga eza ya kokamwa te mais mboka eko komona ke basine monsieur eza na mboka oyo ya basine ko respecter alobaki yango ke moko na okufa kake obeta moto nanga bakamata basala nango monima basi basalaki monima et nzambe tongo etani azuye na Paris biso bato batikala ki charge na Goma donc omoni ezali moko nzambe asali alakisi biso ke ndenge tozali pas tozokende toyeba pe komi bongisa parce que moi j'ai aujourd'hui 48 ans papa Simara kofi na 81 ans aux hommes l'écart bongo carrière nene ya yo
Oh, on a 26 ans. Vieux Simaro a 50. Il a facilité. Alors, au Moni, tous au Gamaïle. Tous au Gamaïle de l'ensemble. Tous au Gamaïle. On dirait Bisso Awa, na ma musique de Obetalelo, surtout que dans le quartier latin, Tinasé. Et ça, la musique, on dirait que la tongue est tani, bon, on a problème, pas Bima. Non. Non. Bisso n'est pas dans la bande, quand on a besoin de Sambela. D'accord. Bozuna Yozayo. Mais Moussa Rosa n'a payé Wapiango. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est même battu musique? Non, ça mais l'église ni. Mais on voit l'église là. Après avoir le camp, on va l'église là. On a sa publicité. Monsieur, et là comment Nzambe na bino na ensemble là. Soko linginga ina na kata émission beto koni. Soko linginga me on anda Nzambe nanga après interview na yo papa. Et là ko de mino note. Yo semble là. Yo semble là wapi? Soko yo semble là wapi? O semble là pas, semble nga na semble là pas nga na semble là. Pas nga na semble là ezali. Nzambe moko akela nga na bino. Donc soko yo ngumo na nzaye mususu. Donc de semble là lelo après. Donc il y a na moi ba menace ndenge kumu yo nali pardon muke na kati mo muke masa na ngai. Nazwa chance yo ça na papa Lutumba émission na ndako na ye. Alexandre Ibabilo mususu ya ba carrière na ye abeta be moni loko nazwa kango bo loko nazwa kango bo. Mais na posa une question moko. Oizaki parmi les meilleures questions parce que eza émission na moti lelo ça bon souvenir de moi chez lui à la maison. Natunae nanzembo kakoyo o lelo ezo sala la ampleur bato bazo comprendre te ke kake moye betaki bato ba otana banka ba micro bazo na manini te na rotela bino image ya pancarte ko yaki na mbanzango ngo place na uti bango nde kuna ba yebisinga nanzembo na lobaki mukola kokufa litachima alobela maloba na ye ya suka mais moto ya tikelaki maloba kufa liboso na ye kasi maloba za na mokiliti e salamiti ba osala makaba atangaki komba moto kasi alobaki na ye yo mto osala ngote alobaki na ye ke faut basalela ngai maloba alobaki etikali alobaki etikali arrivé na papa maloba ya malamu nde yango wana moni maloba oui tobetaka mabaku mais maloba ya malamu et fortifiaka makambo ebele même na mokili boye omoni donc pour moi eza ba maloba oyo lelo ta musu bokolokola nga prophète nini ya modèle loka simaro a prophétisaki salami voilà. Arrivé na on a OK jazz obeta Yahweh mokolo yoko zonga na royaume na yo ya basante première vocale au la featuring c'était ça non wana kosi so lo bige yo na yaki na yango na yaki na yaki bana OK featuring non na yango na yaki te yango te moto kotinga na bana OK c'est 9 ans passés papa pensait ko yembisa nga na disque wana disque yaki ingratitude et maloba na yimba na nzembo wana moto memaki nde ye mukola yoki nzembo wana abinanga manda yaka na mbango nazaki na Kenya abinanga manda salambango yaka en tout cas makambo yo ndenge zali ndenge nazokena nga boye puis ayisanga nazokufa nanga ndenge nazokufa nanga boye yaka na mbango to ebane to kosala moni papa yaki visionnaire ayemsenga eloko wana oyo yembi wana oh miswe bakakolula selongi kasi akoka komona mabe ya moto ya kolula te na yakande epai na yo koluka nde bolingo na bandinde kozonga na konguluma lokola mwana moke nzambe mokolo yo kobenganga kuna na royaume na yo ya basantu tikelanga ata mongongo na ngai ya pamba. Merci, là c'était Koumoumanda chante, oui, ezalaki même pas na makanisi na ngai. Voilà. Un jour kubeta na musique ya structure ba père na biso. On est à apparition dans liboso. Ezalaki non, ba ko poussa na pemena na bango mutu na savoir faire na kata mboka mutetinda ga benga ngana yema. Mais ezalaki sengo parce que koyemba déjà na ba ero na ba vendombe petum. Voilà. Ah, vendombe petum za chanter yo ko poussa na pemena yemba facilité. Bosala clip beauté mi ona yo na katikati. Eza donc nazara beni banakala. On dit bénédiction mboka oyo bat ba mona rango na biloka ba matériel balaksa bat. Bénédiction mutaza beni ayi bana raza beni. Au moins aza calme la raponga calme. Net bino kontu za raponga ya calme. Donc sikoyo ngana poser moi question mobo na par rapport à ya ndenge bino bozolo baketo perdre icône moko nyo surtout batikali en tout cas moko to sang sabino moko te leur papa mba akufaka vient biso Koffi Olomide aloba ke papa otikeli nga charge parce que lelo papa le tout mandenge akufi donc toloba mutu mususu atikalité à part bino bato bolingi mo ba polémique mo ko yembela mo ndako mo ko laksa mo mbo
de un gars là ta polémique té yo mutoza ofanda ba misa polémique ni ta Adolphe na yo na ba pa utai kuna ba polémique be nga za ta polémique té de deux non na répondre de deux tant ozolo bakio non papa Lutumba na papa Mbane bakei muto azate ça eza stade na lobi muto azate na bi ndenge bino bolo mais surtout yo ne muto zolo ba ngana lobi ngo wate yo lobi to très na lobi na façon lobi bato ya ba oloba ki ndeni kasi bobo ngisa ba kamna bino na lobi na façon oloba ki ndeni na loba ki boy na kati ya mboka lelo toza na bato o bazo wela mboka te pour la musique na biso toza na bato bazo wela ga matériel OK toza mutu ko Koffi Olomide ko tsa komuni mbangu na ba milliard boité asa grand papa au moins tala mona mama tala mona binanga tika biloko ba internet on a pour na ba question on a pour ko selu musaka biso facilement na ba baraba ko mona biso ba soba Koffi Olomide azali camarade na ngata za grand musicien na kata pays et c'est un grand o ngana bino na matito yebi totanga sonani à part na makama ba génération nenge to tika li papa Lutumba ke vienyosh vejo sara za vie moko très bien mais tous na po moko awa tous na ba rassembler na muto ko kozala na courage pe ko benga bato pour moi na vision nga sincèrement na mona ki Félix Bazé quoi na pas na biso na wenge kuna wera son mais au moni Congo comment so ko bi pas na biso na wenge kuna wera son bato so asali clam ko na nganda na butu na minu kuna pona ko tonga ka or ngai nazo mona ke Messi wera son azana courage et belé ya ko approcher bato facile moninga na betaki na planète J niko eliga aye ko talanga et c'est ça l'esprit autolingi ya ko reconnaître ta ko reconnaître que oh omoni donc bref na go web sabino ke bato bazana bango mais obi ko bongo nezalaka Freddy ba bongo na rapé ba ko bongo na pe bazu ba rôle ngala za jeune na mona muke oui mais na ba expérience na pas ici papa Simaro Lutumba komisinga je peux le faire parce que tous sont obligés à cause ensemble pour musique pas être outil n'a pas être commis conflit et place musique éthique mais langage à le bino génération na bino boyaka na ko swana na ko finga na nini la ligne na ça Freddy devant Matik ngasi na longo yango bana kala vesi mara longo yango ça fait une année amen aux ando quand ça mette alors vesi mara longo yango depuis une année absenga musala na pesu yo za musala ya balabala boité ko sara boité donc pour ce monde ngana ngo za pour ce mususu et ce qu'on a remarqué ngo ndenge to pour to na bino na staff makamios pour remarquer que manda ya hier na mando ya madame peut-être un jour tu vas s'attendre manda chante na bana OK basali featuring na papa Jano Bombenga donc parce que bozo tangela été bozo loba été bozo chai na place na été mais Torose la moi Freddy papa Bombenga imba rasute mais ça ganzembo ça ba arrangement mais ko imba rasute Jano Bombenga mais botanga ka été ouais kasi ngezi ngai nazo kima oka pona ba question na ngwana mbala sima ko yaso ko lukanga na makabandi ngwana ngana tanga ba Bombenga te na tanga ba Bombenga za camarade nanga donc ba question na ngani mte déranger c'est très dangereux yozo ba botanga ka super Bombenga te biso Bombenga to zakane chaque jour yozo za wapi te mais par rapport à la télévision depuis au bandi le gars ka émission monsieur nga télévision na leki wapi na leki na télévision pour mama vestiment te promis até mais siko par rapport ya otanga ta kombo ya papa Jano Bombenga otika ko tanga te to lingana na ba question ya juste Bombenga za camarade nanga te camarade na hotel za koko na yo papa nanga OK tout ça na ba question juste Bombenga za mission munene na paye tout ça na makamba papa Simaro akufi papa Bombenga oyo otanga wana to zaka na ye yebi adresse na ya zaka wapi oyebi kutu même pas ozana monga fula monsieur na hotel sanga dernière question pour aussi ça na lingi otala mokolo papa vous comparez la bato na wana te commande chance na lingi total micro yebisa biso sincèrement vérité et ya za bongo yona tchiparando na lingi yebisa biso sincèrement na sincérité après kozala papa Lutumba ko bengisa wana kozala dernière chose à part Yamaloba tikeli o sagesse intelligence nyonso chose oyo peut-être atikaki na maboko to manda biki na banda ko komela yango to kalpe na ngai oyo ezaki inspiration na ngai yango oyo etikali ya moto ya soko vande boko linga tate moto simba yango parce que ça chose mauvaise précieux mais nazala pemba ngo répondre aux questions ngata ko bago atikali nga sagesse non na bayele nyonso non papa apesi biso apesi nga moi coaching muke moi 50% on a joué na go pe ko transmettre na bandeko et matsa biso me ko lo bakeo atikeli nga sagesse non na bayele nyonso non niveau papa Simaro ngana na été soki comme dans na cheville nga azama azaki mayele mo pe azama mayele muto wana po
bamakambo ebele alobi na ngai olobaka na bamasese ko oyo naza nango na kondo koexploite mikolo oya soki oyoki yango omonaka ke azalaki bibliothèque omoni yango tokolela bato ka bajean goubal azala mpe azwa mpe place na kati ya pays parce que jean aza moto mayele aza mpe na makambo ya bibliothèque wana soki akoti na discipline na vie banzela bapapa simaro bapapa jean goubal wana bakosa quelque chose. Comme on peut dire que papa Lotomba azo incarné encore de plus aux en société to bungisi mutu mais na kati ya manda na kati na ngaka te na kati na baleki na ebele na mona personnellement parce que yo tikali ni nazomona papa Lutumba Simaro nazomona pa ba Félix Wasekwa nazomona epa ya nani susu azana mo ba mitu ebele ana ba mitu ebele atiki musana ye ya malamu atiki mutu na epa na biso na nenga malamu et je suis sûr que Mati Orosepela lobi nango lobi ngono kosepela makaso robaki parce que ngana linga travailler ka na discipline un point bas ko respecter bino ko respecter jeunesse mboka oyo vraiment et ko tombola pouvoir de parents le baza pamba na mboka oyo parce que le musicien na kata mboka lokola bango bakanisa ka faut l'été kanga bango na ba bêtise ba yembi bêtise tina suka muta okanga bango azate mais tout sengi pe na l'état alandela bango tina suka population pe oyo eza na Congo etika ko soutenir Buzoba voilà na question na a répondre nga vraiment ta question nga qui ou répondre nga bien mais na linga ki na ba matériel tolongoli autorité morale eza OK Jazz mais eloko mo auto papier moko boye aibisa ki manda ça garde ça trop bien manda bikyo bomba yango manda chaussure to moni radio o eza souvenir na tikeli apesinga mayele belé na matière ko pesa na matériel apanga ekoti moko boye ya cher ya ba italien abenga bon avant 2 ans ya makambo ba proposition na benga binanga na moni bikota bilayo zo sa succès était alobaki na ngane abi yaka na ndaku na opesa loko mwa kitoko so boye na parler mikolo leki na to sa interview silité o le balanga manda bimisa loko avis Simaro pesa yo wana donc mikolo ba saper ba beta bikoti mo boye on bozota ba saper na balata bikoti mo bilayo na ye ezaki na manager na ye Willy Tafar to ye wana ba ngana kasa ba cop na suto ça raminer peut-être na monika bimisi et kotuana bien emballé na ya lavage abi bikoti na moni ba wala ta na télévision mingi zwana yango la ta na exil mo repona nga déjà le ko la mo pouvoir mo boye écoutez et koti balongo la boye te balati mutu ça maka bebele il y a déjà signe mo positif mais dans l'ensemble na bino na mbuka mobimba na ba koko nanga na ba koko ya mabele ya mboka wa Congo il faut pas soutenir initiative oyo nzambe pe ko koleka na kosunga parce que mindondo leki makasi jalousie leki makasi et bateau yo bazo pointer nga doigt na nenga mabe pona koloba nga ke Simaro atikeli orchestre bato bakufa na ba orchestre na bango et je pense nzambe ko confondre bango pourquoi parce que soki yero saki nzembo danger lelo pesa la nzembo lo pesa la nzembo mais soki yero saki nzembo danger moko lelo ko sa nzembo te donc c'est ko somba yango mais papa Simaro tina liita na yo sala ba nzembo bien parler c'est trop profond mais Mati mais pas bazolo ba trop pas bazolo ba mingi ngai charge na ndimi pa ya papa Simaro apesinga instrument te apesinga elle écoute te abaki na manda na pesio Congo na pao ezelo wa saka na mote et d'ailleurs biso ba démarche tono sala ba fait papa Simaro et ba démarche c'est to yaka à l'occasion de faut le transport faut le manda que no mona no nzuzi na kwembo so moni no nzuzi bongo ya OK yo luki yo moko soki moye soki malil OK et je pense bande ko bien na kata mboko bana biloko na te ki musicien na ki voyo lati bango makasi bazo ka so za musicien il faut za mutu moko za ba respecter na batu ma bebele nga za na kotuwa na tikela ngango na monde mystique na moni ngo pouvoir na moni ngo na mystique te na monde normal na moni ka pesa nga pouvoir moko boya lo bananga ke moi na nga leki nanga zwanzela oyo ke na ngo bien pour aussi ça na biso parce que nga ba question nga ezo ça la bien té c'est agir c'est ça non bien na monika ezo ça bien té par rapport ya ba réunion de bozo ça là bosi beaucoup na niveau nini corps à papier ya quand ba programme deni bozo ba oli lango wapi ba ko exposer wapi ba okunda wapi et puis combien de jours ko le lango wapi na yebité mais na bandi na zo senga na l'état et puis na yebi que l'état honneur et pesier et ko sa ga honneur ngo ko le lango wapi na yebi que za na pays du peuple ba ko na mort il y a cinquantenaire mais ndenge programme ils allaient beaucoup de sur le stade des martyrs tout ça réunion ndenge programme ezo bima et ko bazo kende poto dimanche pour na ko ya na matanga na nzota moyi le 25 et le 25 sogeye nde sikoyo
bapesi biso programme ensemble nde tokozonga sopa na bino mpona kopesa so programme parce que faut y aller 25 mpo babomba ngo susu délégation famille ezali famille na ye ezali quelques artistes bamama Tchalamona Ser Mbilabel baza ebele namoni mpe ngara okende te naokende te mpo naza na charge awa ya makasi naosala soki baokigenga nakenda kokende parceke nakenda poto mingi na vi na nga nakenda poto na makambo ya boyembangu te mpo baorganisation ebele esalama fo nazala mais soki esengi nga nazala naokende mais sinon ngako tunaka nti ndenge olobeli yango eza bien mais na suka su okende ona wana mwa kanda moko boye te mpo bandeko ebele na kati ya makambo yango bazomona kaka ndeni manda ozolobika kaka kotikala ndenge wana non nazotikala mpona organisation et nazotikala mpona kogere mwa makambo mosu ya mike oyo ekokodérape biso na kota mbongo mpo toyebani na yo te kota mbongo nga azaka pena mpa ya bambongo te so toyebani na yo soki oyebanga kokoloba ngo te soki nazalaki moto ya matière d'argent nde ta mosu naza na bapaye du peuple naza na bamemlingi na tonga nawela falanga te mati makambo etondi omoni bato na ye wana baweli bambongo tosuki na bango moi histoire moke moto nyonso ayaka kosala émission na ndako na yo abimaka na sagesse na intelligence aloba kumumando bomona libanda mais na ndako regardons wana eza vraiment royaume côté éducation ezalaka na yoka ba témoignage ebele biso moko to ya pe déjà to kota to mona poto clôturer au pesi biso programme na ebité lo robakisa ni biso ça musala bomoni mikoyeleka kia wa shaka kongo ayaki makamna ya kana mwana ikiko yira na poto soko bobongisa biso musala ngana yebi na yebi ye na mosi na yebi famille na yebi yo bien mère nena na monate mais ozomona tout ça quand même bato na basi to na bana to bato mais musala ya boza musala ya bien eza musala bien ndingi nezokoma tout ça la bino boye omona ko beta na titre mal nécessaire na pays na biso musala sala gaza bien yemo kunda zo structurer ngo tazo chango na discipline te mais musala sala gaza musala ya musala motsa. Merci, on arrive à la fin. Je sais pas, il y a de dédicaces, il y a. Na sengi bino merci, ba dédicace roya na pour ce que faut ça la compte rendu les cambo tout ça, ngana bino. Na style bo sali ya sikao ya kutuna na ba question loka bolo wana manda chebo. Donc merci beaucoup logo baptisé biso déjà dans émission au combo la vérité des urnes. Donc to sangani faut dire kimbe na matika songo. To solo la ramakambo il y a ba vérité vraiment oh pesa na ngoma ya na ngoma kama ba nite ya maka ba corée nanga te nga na pesi to kozanga ko boire mo batute te normalement il faut to boire kama normalement ti monitor tout la caméra bien normalement il faut que to boire ba to ba dio ngo ezalaka bolandi manda chante ndinga voilà sans polémique il y a ça qui vraiment transparent ça qui clair na bien alobi obeyo ngobo mai mais na comprendre raté ko kamba te mutana matanga kulanga ba biloko moko te batu na yo wana bato ngo yanga na so baté so baza banani mais bino mo déjà bo no comprendre mission mikolo vérité des urnes donc il faut piquer pende par rapport ya ba o wana o ba sa ba émission ya kofinga ya kotonga ya ko critiquer nini nga na senga bino bo za para bango botala bango souté bo comprendre que vérité des urnes siko et tozaliawa Matika Songoyeyo avec MKTV et Freddy Hakim avec Force TV 243 mais la chaîne à télévision peut tozali tozape na chaîne à télévision Donja TV na Start Time Borokuta biso déjà tozawana na TNT plutôt on est là. Moi je dirais merci à Bijou Afou à Matesho, je te salue Afou à Bijou, je te dis bonjour Aimé Bido sur autoroute Merimbate na pesi Mbote na pesi bébé héros bola qui c'est la femme du quelqu'un bébé héros bola qui c'est la femme du quelqu'un je te salue na pesi pe Jemima petite sœur na biso aza nsima Jemina le bébé de Yaka bakolo tona yo bafula yo déjà merci beaucoup na bavieux nanga o eza ba yaya o basala nzela po biso pe lelo tozala na musala oyo ba pesa nga gu Matika Songo Freddy Akimbe baba ba bien encore nini Botaba chérie merci beaucoup na bino na moni bosala musala kitoko na manda chante vraiment coup de chapeau malgré que c'était moi en retard mais to sepe la musala mais ce que Dieu na bino mbalenga pe ngana comprendre vérité des yeux na ngozali
Le boss JB Kumaluta, le pétrolier. JB Kumaluta, Ebinde Salaka, soki ye karaboye. Ayambi la etoye Kumaluta nazolia te. Les pétroliers. Voilà lobi nazolia te. Ayo Kibino déjà dans le point l'équipe Alanga. Velanga JB Kumaluta Keba. Na lobi nga nazolia te. Okolia. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Matika. Merci à toi Jemima. On est arrivé à la fin. Kovo Akimbe, na pesio mbote madame ya Freddy Akimbe, na pesio mbote. On est arrivé à la fin de cette émission là, c'était Matika Songo et Freddy Akimbe de Léa Asko to Betty Pa. Wa Panzani. Siko po mona siko dionde zalaka zelebo yo zora kuna. Dido yo pe zora bo zelebo yo beta bo dido yo pe beta caméra no bodo. Koto bomo na dionde ezo panzana quoi donc cameraman o akebo siko biso to tala na biso quoi to pesa dio quoi e pasuka balobi jeza kitoko biso nyonso bozala na biso yebela Yebelardo Limbondo Jimmy Limbondo maître Fred Makwachi. Donc on vous salue vous tous sans plus tarder. Nga moni nga la kei. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Mama,